Karine Mokonzi, camarade yo aza na ye sikoyo. Tigre noir, fiancé na ye. En tout cas, Karine Mokonzi aza ko sentir vraiment à l'aise. Ezali komonana. Nakanisa bolandi direct oya sali ya losambu. Bozali koyoka elobeli. Bolandi maloba oyo alobi. Bien sûr aza kobinela kolo, mais bolandi. Réponse mususu apesi na banani. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo. Soki nalobi bandeko babolingo, pamba te biso nyonso. Eloko tolingaka ezali bolingo. Eloko tolingaka bapesa biso bolingo. Me biso misusu oyoyo ngai te, sauf nga ezalaka pasi pona kopesa baninga bolingo. Alors Karine Mokonzi denga zawana, a part bolingo oyo aza nango na fiancé na ye, bolingo oyo aza nango na mama na ye, po bolingo pe bolingo oyo aza nango na ba chinois, bana membre, ba mama autorité, ba charge, ba défenseur, na ba spectateur nyonso, alakisi lisusu ke azalaka toujours na bolingo oyo ya batoyo balingaka ete, batoyo balobeli ye mabe, pe batoyo bazali na kote na ye te. Alors nakanisa bomoni bato ebele baleki-leki na makambu oyo ya Rit Misamu, ndenge balobaki po na Karine Mokonzi. Me Karine Mokonzi atie ni tchu ni tcha. Karine Mokonzi pe alandeli proverbe o balobaka te soki phrase nini wana, on répond lésé avec silence. Bon, na sote kombo wana mbangu, sino te bakoloba. Papa Robo abengaki bango lésé. Na bandeli, Karine Mokonzi a pratiqué pe phrase wana te balobaka. On répond lésé. Avec silence. Mais yé à répondre avec danse, avec liloba yankolo. À répondre na sagesse, à répondre na amour oyo ya Nzambe. Nakanisi oyo natala histoire moko ya ndeko moko azala condamné à mort. Lokola azala innocent, me bandima ete. Mukolo baza koboma ye azobina. Me bato balingaki kodiembika ye bazotuna ozobina pona nini azoyembela kolo. Ya lobina azobina parce que nayebi kembo na nkolo pe nazokende na paradis. Lokola naza innocent pe nasambelaka nkolo nanga. Ti babetaki ye mazoseka kaka azobina. Badiembika ye akenda na sourire na ye. Alors Karine Mokonzi azali vivant sur le vivant. Alakisi ke bozali ebele bolingami pananga. Ngai mabe moko nasali wana te. Liboso bobenganga Karine Mokonzi la baronne. To bobenganga na kombo bolingi bobenga. Bobenga. Mengai nazape na kombo nanga Rit. C'est Rit. C'est Rit. Oyo aza kobala, oyo naza kolobela. Azali mwana ya ser nanga Marie Misamu. Nga nazali neti moko ya famille wana. A part kozala moko ya famille wana. C'est Rit. Rit o azobala. Aza ndoi nanga. Ndoi nanga ya molimo. C'est Rit. Ata naza koloba ke Rit. Tango na tombokaki. Ngai na yebi yote na yebi kaka mama na yo. Me na kati ya motema na yebi ke Rit na yebi ye. Na yebi ke aza ndoi nanga. Na yebi ke nga mutu aliboso journaliste chroniqueuse oya yambaki ye na aéroport. Sako senga mbongo ya moto ndenge ba chroniqueuse na ba journaliste lelo bakoma même ya kala. Pesanga mbongo ya transport.
pesanga mbongo akolia ta na kokoma na aéroport, pesanga mbongo o na kofuta bato wana po balekisanga. Mais Karine Mokonzi asenga eloko moko te. Akende on dirait ye Kongo mikili ezali ya ye. Akoma pazwa se rit ndoi na ye pote bakabola mawa. Pote akonsole ye, pote ayebi liwa ndenge ezali. Po ye pe abongisa papa. Tangazana no mwana. Alors yango Karine Mokonzi atali elobeli ya batu nyonso. Atali be kochola ya batu nyonso. Atali mafinga ya batu nyonso. Alobi esala eloko te. Na oyo baza kofinga po bazwa ba code. Na ba oyo baza kofinga na motema mabe. Na ba oyo baza koloba po na kochola. Na ba oyo baza koloba po batu bakitanga batu bakimanga. Menga na kozongisa kaka na kolo na danse na ebine la kolo. Na kumisa nkolo na sala nyonso po na nkolo. Alors yango wana bomoni Karine Mokonzi asali ndengwana. Réponse ya kitoko, réponse ya kimia, pe réponse ya bolingo surtout. Alakisi lisusu ke azalaka na bolingo na batu nyonso. Soki lelo tobengaki mama YouTube, toyebake soki tokotaka na YouTube, soki YouTube atika biso tokota, po YouTube palingaka biso. Alors Karine Mokonzi pe mama YouTube alakisi kaka oya ye bolingo. Alakisi bolingo na ye na batu nyonso pe na kanisa. Boyoki yango pe bosepeli na yango. Na kanisa o basepeli nango te, bazali ko raisonner. Yango na teli bango titre Karine Mokonzi Zubiridiaka. Donc Karine Mokonzi abeti lisusu. Karine Mokonzi frappe encore. Na kanisa boyoki malamu. Na sokisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.